Ouais, balandinyo sur la fondation Maloua FM TV Nzambe apambola tukuteni susu lelo kaneng tolobaraki vie eza Nzambe ndem ta permettra to kuma lelo kubetaka tolo tena onyo se kutio na mukilo zo sadisa ki onga kolo na nguti to mona ba ibalekana bomengo memkola suka balela bango na ba salle de fête matika dinda ku 15 ndako eloko ninye leki mtu na valeur na mukili à part souffle de vie oyo ninye ko pengwisanga na nzela Nzambe na onyo tunga na mona ninye ko likaliko na nga esengoni na bomanzoto na kopesa bato lokumo ba meritaki na mukili Nzamba sipenanga tena banzela na tamboli ndeko nazo bano polele linga oyo za tambola na voie normale ko linga kate mukili ebetelo maboko sa pour autant Nzambe ya sepena banzela na yo wana lobi numéro 1 dede kitoko na yo kopesa ngo confiance na kitalatala te bongisela ngo comportement po soko ke libala écoute sengo mobali esengo ninyo wela ko chamwa si litoyo cha ina ndako mozaka na makoki ya koluka kosunga ete na ba difficulté na ye ni na loba combien de bana mibali o soka beti kopa zimbongo ayini mwasi ya botele mwana mais soki mwasi yango azana piaka mwasi ya bomba kaina ba biloko kolia na mbongo pesa kia mukia sala ka tuboto botonda ezana mibali misusu ba yaka na ba kuiti kaka ba melisaka nga mais pona ko kokisa ba posa ndako makama mike jamais o komisa mwasi mo defi munena quartier ba nyongo musukutu tellement wangana ba tikele pe ba monike ko zanga na ele ki makasi mazana mobali moko courageux. Comment yo mobali oyo zalaka na bona ne olingaka kotika mwasi na ndako lokwa mbwa moko bakangela bafungolaka ete même condamné à mort ba pesa ke espace akatata machichi pona koluka nzote kemba yo banda o cha mwasi na ndako okangela ndeko nanga na bonne fête ri ande konanga ezana basi ebele bazomona pasi na mabala moralement akosala nini moko lingaki mobali amituna kaka mobali ngana balaka yeyo ndeko olingaka pokuta mwasi sointe so kutie so on dirait azana rendez-vous bima nazo ba polele ezana mibali mususu soka uti musala ye mwasi penda bimisi mutala bi papa yaka yoka ndenga so gangela mwasi na miso ba na sina comité selanga ozo pesa bato a quartier na mwasi valeur e bato quartier ya bana basi valeur kolika mwasi aboti no mwana tango yokendaka lokuma mwasi na quartier kozala wapi mutu tol bakaki ye moni mwasi mobai na mankaki sokuto osola no mbai na ye mwasi kutoko koloba te pop seto leki mwasi na valeur yo moni ba film musu ba koma ko telemela mwasi ba mona ke tina te mwasi pe mwa lobeza te po o mankaki trop papa mwasi abo soka changer méthode a uzuni mobali mususu mabeza wapi nazolo ba polele mama ezana ba foyer mususu mwasi akoka koloba te so ngalo bakabe ba yoko mobali yoko koloba nini ngana tanga yo tanga libali sa pona kotanga te okokutana mwasi atanga te soka lingo na vérité or maloba mwasi akoyebisa yo ndeko saki libali telema combien de basi ba tanga te ba penda ke ba bolole mwasi musuku te biko komata kombo na ete mais makambo alobisa ka mobali na kobata mombala landela mobala koma petiro na rompe akamwa maluba mwasi ateyanga ikomsanga mutu munene pe famille telemi ndeko mwasi azoba zalaka te mibali nde toleki mingi ba venturier towela kolinga basi po bandima wana zo lakse bambongo ebandeli ba $10 ba 50 100 tango mwasi ami pesi bo monani mitakala ochena ndaka komi na zemali licho ebandi comment yo obali me buzoba ki bo jeune tikate yango na ba chaque fois ebele bo bali bo na mabala fo bo zonga na recyclage ya mabala oza lokola chauffeur à côté na prince ça permis zongo que nous a permis bon zonga na prince ndeko faut se ba critère libala boza batumi bale bo sangani bo komi moko libala za lokola DP za na frontière boko boya na teme boto sana to sana ndenge za moi si faut tolérer ba caprice na epo bango basala mabongo mama faut to sa pe caprice ya mobali na ndenga za la ka pobo kende bien mingi mobali yo kaka moi si po yebi plan de guerre ya ndako na lobaka nini mobali azalo kwa numéro 9 attaquant musala mobali chabi moi si azalo kwa la gardien yenda kengela ka poto bana bazalo kwa ba défenseur même na kufra ba bongsaka bango na lo ba polele soko yo kinga méthode ya vie okopesa nga raison na lo ba polele mama bokoza na mbongo te bouti na zéro se bozana kibo moko mobali azana respect kopesa ndako na valeur ato sala ka musala salité tango batu bako ya inane dese pa na yo bako kamwa est ce que musala sala kande sombise biloko ya ndako organisation ya mutu eleki ba projet mu ya miso ba bongara na makanisi ngafona za la courage atana zino mbongo te mais soki na zui na banda kopo na kende aw et puis nzela ko bonga fo chela ngo mutambo la tinini structure ordre kande to soko lingyo tombola musapi na classe tanga mingi na butu baninga bazotala ba filme
yo fandela kaye tanga ba maso balinga lo ngeto bakomona batala bolole o alula classe bimaka si lauréat bango nde na suka bakamoka vite ozaki na o classe moko me ya bongo biso totikala boye po bo ya linga mingi kotanga ne loko nyonso kolingo sala na vie po babetelo maboko ndima sacrifice sans muto qui résultat ezate na bano poleli batumi lo bakomi batu na vie soko tali place babandele la okamwa yango moni biso bagoyi tolingaka te batu babonga babetela biso masola pasi baleka omoni andaka ko beta masola pasi ya lingene akabakate akabela ki olendi ozi ok oyo ko sunga mercredi boniko yango moni chaque fois soko zo favoriser bagoyi ozo cha bomba retardement mobola soko pesi azo bonga te akotikala ko ndima ote ozaka ennemi na yi yango moni favoriser courager o soka jota un cas kelobité selo na koma mutu grâce à mutu wana mais soko pesi lo goyi azu ya kia sali fête et puis na lo ba chaque fois tozo zonga yo zana ba projet ko bonga na vie mais olingi via loyenge et puis période za na crise na Congo yo zo checker bande kono na poto po cha mwasi litoi tango ko zambongo ke renye na bar oboyi ba retour nyonso osombela na barman masanga mais yo moko na ndako mela ozaka na brosse moko ikatana katika tondire nganga nzo bano polele yo na lingaka brosse au trop brosse eza combien osombeli ba tout 4 bouteilles mais bro en tout cas oyebi ke nazo ba polele ya na boko kota na de o alobi nanga na lobi na mutute nazo pesa ba structure ko pesa ordre na vie na lo ba chaque fois okoki ko sambela te pona makambo suka liwa okeno lifelu mais na mukili okosepela soko to si ordre ya vie ni na lo ba et belé toza na vie na lo bango ngamo na kati o remarquer na kotambusa nzoto nanga tongo tipo ka pona koluka mbongo ce que kotika mbongo ma ennemi numéro 1 yanga ngamoko o remarquer pona somba ta malewa na lia ote dépense pesa ta tantine moko to alambelo biloko te moi si o bala o ndimo pese mbonga lamba so metango koyoko apeche sili poni oyaki na kwiti tant pour bimana tango ote pesa bana balia ozomona ngolo kum yo moko pona komela ba obetelo maboko mais pona kotonga nzoto etambola partout pe bimisa mbongo oboyango nzambe tanga ofanda zotala muto nga mutu na sala yi nzoto na pesa epa bomba ngwa ndako bomba ngote alukela kango mbongo mais soka azui achola kango mutu abwa kobonga ndenge nini omuni bokufa ba mort subite et kaka na turoza pambura kufi boy alala kili kola fevre kei ba anticorps koma pete ko bundisa maladie te mais muto a tiesa nzoto ne ko lia très bien ata bituma maladi ye etelemisaka ye ndeko na loba no par amour linga okufa na ngongo nzamba cha ko linga to kufa na ngonga moko yo moko bebiseli yo bakendo bete bakoko banuna kala omoni bango bakufa kateka ye aza mwana mukia ye mukilisika malingi makamba minene we makamba minene olingi vili kolo sut babwaka yo souci ninyo ko batama na masima ba bombe na loba yo ko bayanki omoni pando déborder na lo déborder te no chondo na temps mukili soko lingi réussir cha ordre na vie conseil na zo pesa yo konuna eza pete mais pas comme eza passe vie auto za ndeko nanga na ozongela pe na oloba vérité nzambe alingaka biso makasi yo comme exemple yo nanga toza na ngambo ya satana bonne année yaki tokendaki feti to langwaki to saki bakindumba pourquoi satan zaka na posa boma batu le 31 na le premier mais yo zaki na kana yo prier pété makuki yo te pour comprendre makamna oloba ozalaka ya satan te ozekile mwanzambe nzamba yebi yo ko landa makelela batu ndenge bacholaka ote vie na izo dépendre na kolo mukili batu nyonso moni basambeli nzambe bauta na masumu biyoma na oso mona ngoka ka ko sambela te trop tard oyo kutu baboma o basalama kama minene nzambe kuta récupérer bango bongo yo ndeko na lo ba poleli tala kitala a je pousse ni matame zo te tukakala te tokodai tambola mukili na frame ko wela bomengo na batu te soko chefi na concurrence o simba kiso ko na ba dégâts tambola na couleur nzamba pesa melo simba ndeko nanga na lo bango chaque fois soki na bongi te ezate zali suma ezande makasi ya kolo mukila chelange suka awa conseil gratuit tala via batebele na miso komona ngo pamba mais na vérité za na kimia soko sombi mutuka tende vino ke na manka na kosiyo soko sombi lopangu tende ko za kimia na basa pongite na kosiyo soko boti na libala alliance tende ko za na bana malunga te na kosiyo na bana makama mike na lobaka na bino nini ata oke wenze na 10 000 francs ngate na 1000 francs na olala kanzala te na kolia olala na éponge ngaki tikwala tokolota otambola na ville nga tombola na kobomba nzoto obala na alliance nga yaka tofanda nyoso kaka libala na vie o voyager na poto nga so na matili kola balinière na ke na matili kola camion na ke mwanda isaka ba voyage conseil na zo pesa kolenga ka mutu te pesa ni mutu mukili respect banga mutapesi yo pema o eza 2022 challenge
vie eza kwata o na lobaka keba oche toche conseil na zo pesa mais ma vie na yo kila age mawa tala kitala tala ndeko na bano polele atokati ko fokati mandefu okununa atobombi sika pembe na yomba mwindi matame ko dessiner age zo kende oza l'air ya keba jezate pimela bana bomengo mais bandi maki papa na biso ye pa bomba biso tana ba fufu non ba polele ko bombela ka mwasi ba difficulté zo kutana ngote soka yebita ko nsoko zo kosa ye tandela makasi polele afi mama na kindaki tale bimisi boy tala boy tika lo coûté aux 800 000 zo kosa mwasi 50 000 et loko yonde kami mabala te comment moi je appelle si confiance n'est pas papa bana ki to nuna mozo kosa ye nzamba ko sala te comment banyongwa ndaku ya mwasi na ya mapa na ya banu futaka na kaka mais pour ko sala ba tapage minene na baro sombela batu masanga champion ndeko nanga nano komi prêter ko bala na ba no polele ndeko o na boyo kinga très bien comment ko sala chanteuse ko yebi nzambo zaka na nzambe mais nzoka na privé saka makambo se pesa nzambe te non bango polele kande baloba tala ba fille wana ba ya na église na chorale bana mike na kodim lelo ba bali te mena kati église ba diverger bango na nani yo moko témoin maman moko ta ko peksa mwana ke do sambela po yebi ki église ezanzela lobiko mais bino bato bozana église intention mabe pasteur ayebi ta pesa bino confesse ba responsabilité bo kamba ba fille na ba chorale wa nzoka nde sija ko sala kindumba comment intercession makambe matakate nzoka nde intercession comment pasa ko lala nde po sala pité na lo ba polele soko yoki nganzamba pambola ndeko nanga pourquoi vous suivez l'église ensemble boy ndeko ekoyeba na te po mona nte mena suka ebotaka mababe yango na zoloba sala mabe na o partout na suka mikaba na nzambe ndedi makamunyoso mais soko za na église zo sala mabe yeba ni te bato zo ndimuka mwana nzambe tal tantino priaka mais na suka ko bota nini ndeko na oloba na bimabe te na zo pesa ba conseil sérieux ndeko nanga soko za motei tango zo te ya kocholoka bandimité o chama po pesa bandimi na solution jamais na mona docteur aboya ko yamba mutaliboma pa za liboma tika na kiliboma na ekota azwa ko yebite pesa etonga o pesa ka batu nyonso abika azonga na funu makamuna ye ko ba teke ko asali bona ko traiter ete o sali erreur boma liboma ba ko kango na place batu nyonso ko bomaki na so ba no polele na vie o na zo lubawa yeba valeur ya muninga Kongo pe kende liboso fonga na lingo na vérité totika bolingo mbebo soki na zapiaka na lingio soki na zui na wangani yo wana mabe ndeko nanga bocholoka pe baninga te pona difficulté muninga soka zangi console ya tena maloba ndeko avenir ya mutu ezana maboka nzambi to loba ngo mais du fois bino bolinga ko pesa batu valeur ka so moni catégorie famille na bango baloba français akola na commune ya bien azo promettre linga ka classe ndo pesa confiance wana bandi be exemple moni ye talent ero tala kuma na université non pesa ka mutu tout espoir na vie ko simba tatanga te ozala zobo ozala bololo etalinga te soko za courage nzamba ko sepelisa yo na mona batu ba sambela te na cha mutu na moyi amvuteme elanda ite akenda ko pesimba pa koma mutu na vie awa na loba soko ngama pesa matu yoka ndeko nanga tantine kitoko te mutu ko balisa yo comportement ndeko sala ki mobala lingo makasi e bela ba fi botondi na français na anglais comment na kacha libalo zotala Facebook mobuzana mobali aussi obali osoloka na nani dikemi so mbala kotindu kaka otinda mutu musu bozane pembeni ndeko wana lokola eka congé ndako mimo na bitinda tia ko bimana mobai na yo so bano polele tantine o welela mobala la to alliance abala o chona ndako me makambo mabe otikaka te mutu yo sosoka na ndako zo sentir que autorité mobalo pa moi c'est ça la rapenza te tantôt e simbi tantôt e bebi lokwa chaîne na télévision donc so vérité combien de mibali ba silinga la libosa baso balingaka o linganga na honorer yo mena miso ba to pesa nga valeur te. Pourquoi autant que les kanga ils allaient cater sur le mobile il faut m'équiter ça famille mobile ba bonga te pesa bango valeur pour ba boter le mobile à lingayo donc on a sur ba makamba mikie beaucoup tant exemple ba mama kala ba tanga te me ba respecter ba famille mobile comment maman utamboka sur ka bola biloko mona ke te maman penda ça bien mais bino basi alelo ba android ba français ba anglais mobile na yo alingi yo boke na famille na ndaka libal. Comment bandeko na moi si ceux qui ba ye oyambaka bango na sengo defira mo masanga makamu na ebite na sima na futa mais ndeko nanga soka ye oyambaka ka likolo wona panksa ndako c'est là libano ndire muteko senga nyongwa mapa o mona ndeko tanga soki ya yo ndire bakanga na kisa mona kate mais tango na roya o baranga masolo o beta masolo batebele ba yaki mais pona bandeko nanga o bombi nzondo nyoko la bango mobali peso ba pesi confiance na moi si jamais comment yo moi singa na lingi oyi na mama botanga soka botanga te ndeto lingana wapi. Ah non, le banal ma bête, ils appellent à Bamabo kilo musuba comme ça, moi si à moi n'a bon quoi mbanda.
mobala pesa mbongo o pesi kaka ye pona nini te on a baki pe mikolo so moni ba famille ça ma voanga kende ko futela na studio o na kati tondaka mbeto apamba muta ya congété ko tia pe rido te so ba fongoli porte on moko mbeto ko akati ringa pamba olala wapi kutu ba sani to lambela to la sera pas ba voisin ya kolala boni bino boy libala batu babala ni sika moi si pas na zemita za walete nzala na bino nyoso bokesi sana ndaka bokilo po ba ki fete bomoni bokala fufu tondi boni bino lokoso boy na mona makambo trop a pousi congé mama yaya ina osonga ka mercredi a bo lundi pas moi lobiko na pesa ba conseil gratuit Congo fo osonga na giga tala na loba makamba mikie ndeko nanga zala bagarre ko chola ka vina ote soko choli vina onzamba ko sepeliso te linga ka tous les conditions kutami nango o nyose ko komela yo lobaka nzambe na permettre na zwa ko lela kalela ka teli boso abatu tambola n'objectif pointé au koma na rond point nzela ko bonga na zozongela pe na zoloba okokuta na obstacle belé avo bima champion okuta na ba challenger donc na ba no polele bima champion o ba tomboli o gagner motikele pe na lituto adversaire ndeko challenger ye wana ndeko na ko sauter na vie so c'est la facilité jamais vie s'attendre que bagarre ça kolo mokilio asala bato aya ti lelo andima mandambo yana batu misubi kela muna ya sala bakota ke dutu ti lelo nzamba sala ka te na biso vérité ce qui yemu ta sala bato bandima ndambo bongo yo so c'est nana ndima yo yo moni conseil gratuit yo moko pesa o valeur kende na babo pesa o raison so mo na famille mutu mso chola yo kimaye ko ina été m'inviter ye o ya pesa ko faute po tangate ko yo ka yete tala courage nzamba pesa o fekende un jour o ko sepela ko leka yango moni 2022 concentration na te ka tolia petene kenge yango moni nga numéro 1 nemi nanga orgueil na boya lo fundu nanga cop lo fundu nanga humilité lo fundu nanga makamna zo sala finga nga na leka na couper mais ya place na vendre ka ndoko ba mutu akomi boye nde yango mutu musoko mone makolo zo chola nzoka za na ndaku na ba locataire mutu musoko mone na mutu ko bangi nzoka nde azaka locataire na prince mopao mais pas futa ndaku matata toza tale belé donc on a ba no polele so yo kinga na pesa conseil tous les missionnaires bimisa solo na moto ne pas dit que koka bango na mabumu so yo kinga bandunda nyoso bo chola po balamba mabe yango pete mtebela mabe non ba makama mike vie eza concentration ndeko nanga futilité tcha pembeni na ke mtsa so bananga omoni mitakala moko bimite est-ce que mutakali bose bimina sikonga na moni yango e bela mitakolo bima partout ndeko comment na ko telema pona jijara makambo bato ngape na za mutamukina na masumu nanga tala oyo zo sala dikama muninge peso mawa yokela kama masumu muninga mawa ponzamba kimiso na ba danger kozala ka champion ko tchola kama kamba batu te otombola mutulo kwa yonde loria nango oyebi makambo comme lolobité na vie keba o komino na rompete ko beta tolo te na mbongo ozui o mona ba ninga pamba nzamba ko situkisa yo na solo ba polele vie mutabeta ka tolo azate yango fo sale la makambo to sele na FM TV balobaka nini nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre mutu tout azana droit à l'erré ko beta ka tolo te ko kwa nzambe pa ne mote peli pa ne simbi o tchola voici pour l'ambité tanto lobia ko lamba ka tia pamba me ko tungiso makasi poko zangilo ko lia oluliti na izanga miliki wazana matoi ayoka mutu tout aza utile na lobaka nini soko se paye na remorque ko chola muta pusu te po bango tout baba transporteur linga pe muta pusu tout est vanité mais muta mukila za importance bo lingi bo mengo mukili ko lika batu na mona rango trop muta pesa confiance le biloko mukili ko lika batu na mona accident salema batu bazoki la jeep ma ko lika bembe muta kufi et jeep fait ça $100 baby jo pousse que ngoma be on revoit que tel mouton n'enga kufi ma ou est-ce que prier qui nzambe pour kota lol rien na bisi bino balandia FM TV ya ko le baiser belé pour na lelo nzambe apambola bo continuer ko landa FM TV na TNT na bino nzambe ou apesi biso pema abattre le biso mukolo musuto kutana numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 ce kolom ki la zone tende to kutani mbala sima merci.